Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie de la présentation de M. Tarsis Mouniang-Hindi sur la situation en RDC, sur d'abord l'historique de la guerre, depuis 1996 à aujourd'hui. Il nous a expliqué dans la première partie la naissance du M23 à travers les autres mouvements rebelles, CNDP, etc. Il a vraiment donné le maximum de ce qu'on peut donner dans une émission d'une heure. J'aimerais quand même revenir sur un point important. C'est lorsqu'il a parlé de la guerre menée au départ par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Il faut préciser que ce n'est pas le Burundi de maintenant. C'est un autre régime qui était en place, le régime de Buyoya, et qui était l'allié de Kagame, aussi bien pendant la guerre du FPR contre le Rwanda qu'après. Donc, ce n'est pas le Burundi de Nkurunziza ni celui de Ndayishimiye. Il faut que ce soit bien compris. Ce n'est pas le Burundi actuel qui a attaqué le Zaïre ou la RDC. Ça ne s'est pas passé comme ça. J'espère que c'est clair. Après, M. Tarsis a parlé de Red Tabara, qui est un mouvement d'essence burundaise aussi, mais il va peut-être nous dire comment ce mouvement est né, comment sont-ils à Uvira, à Minembwe, dans le Sud Kivu en général, alors qu'ils ne sont pas partis du Burundi. Donc, je vais lui passer la parole pour poursuivre l'historique ou l'histoire de tous ces mouvements rebelles. Je lui demanderai tout simplement peut-être d'être plus bref dans la première partie historique et de nous ramener très vite à Nairobi, où se passent aujourd'hui des négociations de paix, ou de, je ne sais pas comment ils les appellent, hein. Il y a une vingtaine ou plus de mouvements rebelles qui discutent avec le gouvernement de Kinshasa. Je pense que c'est la partie peut-être la plus importante dans la deuxième partie, mais bon, bien sûr, nous avons besoin de savoir aussi qui sont ces mouvements, qui sont à Nairobi, et qui sont ceux qui sont venus du nord Kivu et ceux qui viennent du sud Kivu, qui sont ou quels sont les mouvements des patriotes congolais et quels sont les mouvements téléguidés et financés par l'étranger, le Rwanda en particulier. À vous la parole, cher ami Tarsis. Natondi yo botondi monsieur ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney po na motuna oyo po na ta oyo na moma oyo pesinga po na roba po na likambo ya ba rebelio ya este ya RDC osenginga ko expliquer likambo oyo ezo tala rebelio ya Burundi ya ba Burundi o ba bengi Red Tabara. Red Tabara oyo ndenge otiko roba eza emanante ya pouvoir ya Burundi ya lerote parce que ndenge to otiko roba na tango ya guerre de libération ya Zaïre to monaki ke Pierre Buyoya ye motazalaki ko diriger pe azalaki ko soutenir Rwanda pe na sima ya la guerre oyo to otiko roba na bino na accord ya Pretoria tango basengachi ba pays ya Rwanda ya Uganda pe ya Burundi pona ko résoudre ba problème ya ba rebellion na bango pe na ko retirer ba militaire na bango na RDC ba retirer ba militaire na bango batiki ndambo ndenge na otiko ba rabio ndenge ba chiko créer ba rebellion moko eza kolongola mosezo botama pe natango wana oya akoti ko résoudre problème na ye natango wana zalaki Burundi a résoudre problème na ye parce que ayokana ki na ba rebellion na ye oya zalaki natango wana o atiko benga CNDD FDD pe na Florina pe natango wana nde Nkurunziza azonga ki na CNDD FDD na ye alongoli na ese ya RDC azongi na Burundi parce que natango wana boyo tango azalaki ko aider ba rebellion oyo azalaki ko prétendre que CNDD FDD ezalaki na RDC mais ce qu'on attend négociation na ba accord ba signé na Pretoria basengi moto na moto a luka résoudre problème ya ba rebellion na ye pe ba senga chi
va intégrer ba rebelle wana ba oyo basalaki lokola Rwanda ezalaki ko pretendre ke eza na ba génocide na kati basengaki ba génocide batinda bango na TPIR Tribunal Penal International d'Arusha pe ba oyo batikali oyo baza ba innocent bapesa bango amnistie pe ba intégrer na armée rwandaise mais Kagame asalaki yango te mais Pierre Buyoya asalaki musala na ye ayokanaki na CNDD FDD yango wana Nkurunziza ayiko zonga na tango wana basalaki élection azwaki pouvoir Burundi boyebi ndenge basisaki bitumba na bango pe basali ba négociation na bango makambo na bango esili ba installer pouvoir na bango Nkurunziza azwaki pouvoir Buyoya alongoli pe na tango wana Kagame azalaki kosepela na Nkurunziza te parce que Buyoya azalaki allié na ye na moment oyo Nkurunziza azwi pouvoir azalaki kosepela te ni yango wana na 2015 ayi kofomante coup d'état na nzela ya Colonel Niyombare oyo boyebi na tango wana Tanzanie et de jouer coup d'état wana Niyombare akimi na Rwanda na bato na ye Rwanda ayambi bango lokola ba réfugié aroloke za ba criminel oyo otaki kosala coup d'état barate coup d'état tango bakomaki na Rwanda Nkurunziza asengaki Rwanda ezongisa bango eboyi pourtant bapesi bango esika ya kosala ba entraînement pe na korekrite bato mosusu yango wana bazalaki korekrite ba jeune na kati ya camp de réfugiés oyo bakimaki événement ya coup d'état oyo ya Burundi ya 2015 wana nde bayiko créer Red Tabara boyebi nungu ezalaki kati ya Rwanda na Burundi sukaki pe bakangaki ba frontière parce que baki koyokana te parce que na sima ya coup d'état oyo erate insécurité ezalaki na Burundi parce que ba incruste ezalaki kosalama eza kouta Rwanda ezokende Burundi kosala insécurité mais na tango wana Burundi etelemaki lokola mobali makasi pe Rwanda emoni ke nzela wana ya frontière ya Rwanda na Burundi eza kofungwama te yango wana nde Rwanda ekreye nzela ya kolekisa ba Red Tabara fare batinda bango na Sud Kivu po balekana na parti wana soki bazwi parti ya Minembwe bakoka kozwa accès ya koatake Burundi yango wana présence ya Red Tabara na kati ya parti ya Sud Kivu kote ya Uvira oyo boza koyoka mikoroyo na tango wana boyebi banyamurenge oyo bazalaki kosala na Kagame banyamurenge bamonaki ke makambo oyo Kagame azo impliqué bango na mboka na bango eza na intérêt na bango te balongoli na kati ya makambo wana boyoka ni moke botami kati ya banyamurenge na Kagame sikoyo Kagame tango atindaki ba Red Tabara kuna ifare bakende koboma banyamurenge après parce que banyamurenge baboyi koyoka ye ifare apiniri bango yango wana atindi Red Tabara soki na lobi Red Tabara eza ba rebelle burundais oyo barateke coup d'état y compris na ba elema ya armée rwandaise parce que soki Kagame atindaka ba rebellion ndenge wana atindaka na kati na armée na ye donc pour dire que na kati ya Red Tabara eza na kati armée rwandaise yango wana baza Red Tabara oyo babengi ba rebelle burundais baza kuna na nzela ya Paul Kagame oyo ya Rwanda mutatinda bango kuna po korekipere bazwa nzela ya kokota na Burundi pona kobotora bokonzi kuna kote ya Ndayishimiye soki to koroba na kati ya ba négociation eza kosalama na Nairobi soki boyoki Burundi eza na kati lelo eza pona problème oyo ya Red Tabara mais Red Tabara eyakati na RDC Burundi motatinda kiete ka ewutika na Rwanda pona ba intérêt na ye pona kodestabiliser na koroka kodestabiliser Burundi sikoyo nalingi na expliquer bino ndenge ba négociation oyo ya Nairobi botami pona nini
na guerre oyo ndeko Tarsis liboso osilisa na Sud Kivu lobela biso mwa moke au sujet ya Gumino Twirwaneho par rapport à Red Tabara. Comment ils coexistent? Il y a aussi le Yakutumba, Bangonyo surtout, Bazana, Nairobi, je pense. Hein? Mais ils sont dans le même territoire. Qu'est-ce qui les différencie? Ezana ba groupe armé autochtone qui se défend contre l'agression. Nakoki ko cité oyo Yakutumba, pe nako cité Ngumino ya Banyamulenge, pe ezana ba rébellion mosusu oyo eza formaté par ba pays étrangers, à savoir le Rwanda, c'est-à-dire Red Tabara, eza pe na ba maimai mosusu oyo eza utilisé par le Rwanda, mais ba maimai bazalaka partout na stabilité te, tango mosusu bazalaka kote ya Rwanda, tango mosusu bazongi kote ya mboka na bango, mais eza na rébellion moko pro Rwanda ya ba maimai oyo babengi Raia Motomboki oyo yango pe eza na ba négociation na Nairobi lelo, yango eza na Sud Kivu. Eza pe na Ngumino eza composé par Banyamulenge oyo bazo se défendre contre l'agression rwandaise, parce que tango baboya chiko sala mission ya Kagame ainga chiko pinili bango yango wana abanda chiko soutenir ba maimai ya Kutumba po na kobundisa Banyamulenge oyo ya Ngumino. Mesikoyo tango Kagame atinda chile di Tabara ya Burundi likambo échanger ba ya Kutumba, balongoli kote ya Kagame lero bakomi ba défense autochtone. Donc maimai ya Kutumba yango pe lelo ezana na partie ya défense autochtone oyo bazo se défendre contre l'agression étrangère. Mesikoyo ba Ngumino oyo ya Banyamulenge ezana ba groupe mosusu ya Banyamulenge oyo Rwanda a créé oyo bayoka na kana Rwanda lokola ba Twirwaneho, boyebi oyo babengi colonel Makanika tia évolué dans FPR, ye akota chi na brassage ya RCD Goma, akota chi na armée congolaise, menasima ayiko déserté a Zongeri pare na ye Rwanda, yango wana akayiko créer nani rebellion oyo ya Twirwaneho oyo ezako bundisa bandeko na ye Banyamulenge, pe oyo Twirwaneho na Red Tabara, information naza nango bazosala esika moko mpona kobundisa Ngumino. Wana nde ba rebellion na Sud Kivu ndenge ezali, bien que yaba mosusu ya maimai que je ne maîtrise pas le nom ya autodéfense, mais situation ya bitumba kuna etelemi ndenge wana nalobi. Merci beaucoup. Maintenant, toke na Nairobi. Bon, avant tokende Nairobi, il faut préciser que na Nord Kivu pe bitumba ezali, pe bitumba Nord Kivu eza kati ya FRDC na ba rebelle islamique oyo babengi ADF oyo eza emanado do Uganda. Natango wana ADF oyo eza kosala makambo eza kosala mbeba kuna na Bunia pe na Beni, basengaki intervention ya Uganda pona kosilisa likambo oyo, parce que balobi ke barebeli oyo ya ADF eza barebeli oyo buta na Uganda, pe Felix Tshisekedi asengaki intervention ya Uganda pona kosilisa likambo oyo. Me natango Uganda eza kobunda na ADF, lokola banungu ezalaki kolakisa ke na kati ya ADF Rwanda pe ezalaki na loboko, pe ezana bato bazwami basimbami na kati ya bitumba, bapesi ba indice ke Rwanda ezosoutenir ADF. Mais ni yango wana na tango wana Rwanda s'agitait pour amener le M23 parce que bamonaki ke ba découvrir likambo na bango ya ko soutenir ADF.
yango wana M23 awa lelo ezosala likambo kuna bien que bazokosa ba doléance na bango mais bitumba oyo ya M23 lelo eza agression ya Rwanda mpona kodefendre baelema na ye oyo eza na ADF oyo Uganda eyakaki kofrape mpe na ntango wana ndenge Rwanda ezalaka nani na marinite ya kokosa balobi ke eza barebeli congolais oyo balingi bazonga na mboka na bango mpona badoléance na bango na baza nango na leta na bango me sikoyo po bitumba wana na parti wana ya nord nde s'intensifie de façon ke esika wana eza na trouble moko parce que bato bazoboma bato ebele chaque jour chaque nuit bazoviole bana basi donc makambo ya mabe ezosalama kuna de façon ke meme MONUSCO kuna emoni likambo wana elekeli yango wana basengi président Félix Tshisekedi mpo aluka solution président Félix Tshisekedi mpo na koluka solution nayebi te soki eza solution azozwa wana tokoloba yango après me soki na tali nayebi te moto apesi ye conseil mpo akota na East Africa Community parce que peut-être bakosi ye balakisi ye ke soki akoti kuna nde akozwa solution ya guerre wana oyo ezosalama kuna na Beni mpe na Bunia mpe na Rutshuru oyo ya M23 parce que baacteur ya guerre wana baza na kati ya East Africa Community peut-être na nzela ya adhésion oyo bakoyokana na bareni oyo basalaka peut-être bakozwa solution ensemble ni yango wana na nsima ya koadere na East Africa Community bapesi ye lokola conseil ya kosilisa likambo wana po basala réunion moko wabengi mini sommet ya EAC East Africa Community na réunion wana ni yango bakangi liboke oyo ya banégociation parce que résolution ya mini sommet wana esukaki na kosenga président Félix Tshisekedi mpona kofongola négociation pour parler na barebeli na ye mpona koyoka badoléance na bango mpe na nsima bazonga na kati ya vie sociale ya mboka mpe na kati ya réunion wana oyo esalamaki le 21 avril 2022 c'est-à-dire mois oyo toza nango bazwaki mbela lisusu soki barebeli oyo baboyi koparticipe na banégociation oyo c'est-à-dire bakoconsidere bango lokola baforce négative et puis il faut solution militaire ezwama na solution militaire oyo ekozwama balobi baforce bapays oyo eza composé East Africa Community ekotia une force coalisée ya bapays ya bamboka oyo mpona kodemantele barebelio oyo bakoboya kokota na banégociation mpona kosilisa bitumba oyo likambo mosusu ekangami na kati ya réunion oyo ezali ke baforce étrangère c'est-à-dire barebeli oyo bazobundisa bamboka Rwanda, Uganda mpe Burundi bango mpe badepose les armes mpe bazonga na mboka na bango sans condition soki baboyi bango mpe il faut force oyo ya East Africa Community sanctionne bango donc babotola bango minduki na makasi mpe barofule bango na sol congolaise wana nde banégociation wana ezosalama nayebi te soki nauti kointroduire banégociation oyo soki question mosusu okotuna nga nazozela yo po tocontinue masolo oyo. Merci beaucoup. J'ai effectivement un élément audio ou vidéo à vous faire écouter, à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, pour que ceux qui, comme le haut fonctionnaire congolais, disent à Washington qu'il n'y a pas de guerre, qu'ils sachent qu'il y a des rébellions, des rebelles.
venus de l'étranger qui veulent occuper une partie du Congo. Je vais d'abord vous faire écouter le porte-parole. Il y a M23. Et puis après, je passerai une vidéo très courte d'un jeune du M23 arrêté par l'armée congolaise. Vous comprendrez bien que les acteurs eux-mêmes disent « Nous venons du Rwanda, nous voulons être intégrés dans l'armée congolaise ». Après avoir expliqué qu'ils faisaient partie du FPR pendant des années, etc. Et donc là, il faut vraiment comprendre l'étonnement et parfois la résistance de nos frères congolais à admettre ces gens dans leur armée. Alors, je passe donc la vidéo sur la déclaration du porte-parole du M23 qui, personnellement, m'a édifié. Ils parlent comme s'ils étaient vraiment dans leur droit. Ils viennent de traverser la frontière, ils entrent au Congo, ils bombardent les citoyens de Rutshuru, de Jomba et ailleurs, mais ils disent que les FARDC les ont agressés dans leur cantonnement actuel. C'est quand même, il faut oser vraiment le faire. Je passe la vidéo. Comme nous ne cessons de le dire à tout moment, certaines personnes croient que les M23, nous sommes des ventes en guerre. Nullement. Nous ne sommes pas des ventes en guerre. Nous avons signé le vendredi 1er avril 2022 les cessez-le-feu unilatéral. C'était pourquoi? Pour permettre au gouvernement d'amorcer les dialogues, afin de trouver l'issue pacifique de la crise. Mais nous sommes éberlués de voir encore le FRDC se sont réunis, sont coalisés avec le FDLR et les Nyatura. Ils sont venus nous attaquer. Et nous avons riposté vigoureusement au fait. Je le dis bien, nous avons riposté vigoureusement. Les FRDC sont en débandade. Ils ont jeté pêle-mêle leurs fusils, leurs munitions. Ils ont jeté. Donc, ils ont pris ce que nous appelons la poudre d'escampette comme des vulgaires civils. Ils ont fui, ils sont en débandade. Quant à nous, nous allons continuer toujours de nous défendre. Et nous allons nous défendre valablement. Nous voulons la paix. Vous comprenez, il s'agit là du porte-parole des M23 qui ont traversé la frontière il y a quelque temps à peine, en provenance du Rwanda. Les habitants à la frontière les ont vus traverser, l'armée congolaise les a vus venir. Et ils ont occupé donc une partie et ils s'étonnent que l'armée nationale d'un pays, le pays qu'ils ont agressé et dont ils occupent une partie du territoire, ils sont étonnés que cette armée veuille les chasser. C'est là toute l'ambiguïté de cette affaire en réalité. Alors, je vais vous faire écouter un jeune prisonnier militaire aussi, membre du M23, qui a été capturé par l'armée congolaise. Moi, je préfère dire l'armée nationale congolaise plutôt que l'armée loyaliste, comme je l'ai entendu dire par le porte-parole des FARDC dans le Nord Kivu. Dire l'armée loyaliste, c'est supposer que vous avez une partie, l'armée loyaliste, qui soutient le gouvernement, et l'autre, le M23, qui combat le gouvernement. Ce n'est pas cela les réalités. Les réalités, c'est qu'il y a un groupe venu de l'étranger pour occuper une partie du Congo, et l'armée nationale qui a le droit de les trouver où ils sont pour les renvoyer chez eux éventuellement. Donc, je vous fais écouter un prisonnier qui a été interrogé directement par les militaires, et puis il a répondu. Ils sont 38 au total, 20 Rwandais et 18 rebelles congolais présumés. Ces soldats seront bientôt jugés à Kinshasa. Motif, ils sont soupçonnés de participation au mouvement insurrectionnel M23. L'annonce a été faite mardi par le chef d'état-major adjoint des renseignements militaires, le colonel Jean-Paul Finda. Pour Kinshasa, pas de doute, la majorité de ces militaires viennent bien du Rwanda voisin. Les preuves selon l'armée congolaise, documents et uniformes indiquent clairement leur provenance. Aucun document prouvant leur origine n'a été montré à la presse, mais certains d'entre eux ont témoigné. Ils reconnaissent être venus du Rwanda pour participer à la rébellion dans l'est de la RDC. Je suis rwandais originaire de Mukamire, district de Nyabigo.
J'étais dans les rangs du M23, encore en essai. Il y a eu des gens en tenue civile qui étaient venus chez nous au Rwanda chercher les travailleurs. Ils nous ont dit qu'ils allaient nous donner du boulot. Mais quand on est parti, on a découvert qu'il s'agissait du service militaire. On a fui, car on ne veut pas la guerre. J'étais dans l'armée rwandaise jusqu'en 2006. Et puis je l'ai quitté et je suis allé chez mon frère à Bunagana. Et de là, on m'a sensibilisé pour intégrer le CNDP. Et puis après, j'ai intégré l'armée gouvernementale. Là, j'étais à Béni, au 807e régiment. Ensuite, j'ai encore intégré le M23. Et aujourd'hui, je demande qu'on me réintègre dans l'armée régulière ou sinon qu'on me rapatrie chez moi au Rwanda. Mardi matin, le porte-parole du gouvernement congolais avait annoncé l'arrestation de 38 personnes, dont une dizaine de Rwandais. Vous avez bien entendu, chers auditeurs, chers téléspectateurs, ce jeune soldat capturé par l'armée congolaise, il est rwandais. Il le dit lui-même. Il dit « Je souhaite être intégré au sein des FARDC, congolaises donc, et si ça ne marche pas, qu'on me rapatrie chez moi au Rwanda. » Je n'ai jamais entendu une chose pareille. Un Rwandais qui va au Congo, qui se bat contre l'armée nationale de ce pays, qui demande son intégration dans cette armée, ou alors, si ça ne marche pas, qu'on le renvoie dans son pays, le Rwanda. C'est ça que le haut fonctionnaire congolais à Washington, c'est ça qu'il doit savoir, qu'il y a des étrangers. Malheureusement, ils viennent du pays dont nous sommes originaires nous-mêmes, même si nous ne soutenons pas ces campagnes meurtrières de Paul Kagame. Mais ces gens-là, ce sont des Rwandais qui occupent le Congo et qui se retrouvent à Nairobi sous forme de M23. C'était juste une parenthèse, cher ami et frère Tarsis. Maintenant, vous pouvez continuer en ayant à l'esprit qu'il y a ce phénomène. Ah, merci l'ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndakizimana. Soki na kokiko réagir na audio oyo na ukiko yoka. Bakongole balimbisanga eza devoir na bango oyo. Nga nazoka mandenge bakongole bakoki koloba problème baza nango te pe bazo continuer ko subir agression bazo banga koloba yango na yebi te pona nini soki toyebi ke na novembre 2013 M23 oyo ezalaki défait par la MONUSCO à travers ya force d'intervention de brigade na utaki koloba FBI soki bazalaki de faire bakendaki kuna na Rwanda bakimaki mosusu bakendaki na Uganda. Il y a les droits internationaux qui disent que si un rebelle fuit son pays et traverse la frontière, et dès qu'il arrive de l'autre rive, il doit être désarmé. Nakanisi tango oyo ba M23 bakendaki na Rwanda avec les armes Rwanda ezana responsabilité ya ko désarmer bango pe Uganda ezana responsabilité ya ko désarmer bango. Est-ce que toyiko yoka bayiko zonga bazo déclarer que bazana ba position na bango bazana estika na bango bazo occuper na RDC et que armée congolaise zo agresser bango bakomi na parti wana ndenge nini pe ba arme bazwi yango wapi aroro ke Rwanda esengela ko désarmer bango bazwi ba minduti na munition wapi po bayaka ko bandela guerre lisusu yango wana ba congolais balinga kotuna likambo oyo soki eza bongo c'est que le Rwanda a armé ses rebelles et il les a appuyés avec les militaires et ils sont venus parce que ndenge ba population baza koloba na ba arme o bazana ngo bazana ba char tango batimati na ba char te ba minduti ya minene o bazonga nango tango batimati bazalaki nango te bazaki yango wapi si ce n'est pas le Rwanda qui les a donnés. Et puis il y a les Rwandais qu'on attrape sur le front ba oyo basimbami na kati ya bitumba bangomo ko bazo déclarer que baza ba Rwandais. Esko oyo na tango oyo na sima ya makambo oyo bazo kosa le président Tshisekedi akende na négociation na bango
epo azongisa bango akotisa bango na kati ya arme. Quelle ruse! Ndenge ebandaki esalamaki na RCD Goma, CNDP, ekomi mpe na M23 mpe bakotisa bango na kati ya arme, bakontinue koinfiltre arme, yango wana Congo ezokoka koresoudre likambo na ye te, yango wana eza kosisa bitumba wana te, parce que ezokozwa badesizio oyo esengeli. Oyo likambo naza koloba na bakongole, ndenge nini Rwanda ekoti koimpose bino bonegosie na barebeli oyo etindi, apres bayi koatake mboka ya Congo, alors que Rwanda boyi konegosie na ba FDLR oyo baza na RDC, bazofana na RDC pe baatake Rwanda te. Ye azoboya konegosie na bango, aza koforce bakongole banegosie na M23 oyo Rwanda euti kotinda. Wana awa naza kosenga na bakongole, soki bati miso awa te, soki bazwi desizio na likambo oyo te, ba continue koloba te o barwande bazoruka kobotola mboka na biso, parce que bango nde bazopesa nzela. Il faut bazwa dani desizio ya mobali, batelema, baloba na communauté internationale et exiger Rwanda pe ye pe a négocier na barebeli na ye, parce que aza kotinda barebeli mosusu sous prétexte que eza na barebeli baza kobondisa ye baza na RDC. Après aza kosenga bakongole ba négocier na barebeli na ye. Aroro ke ye azokoka konegosie na barebeli na ye kuna. Wana elingi kolobani. Ni yango wana solution eza awa. Wana naza kointerpele bakongole, naza insister na likambo oyo, parce que ko continue ko crier o bitumba oyo barwande baza ko grese biso, boazwa desizio ya mobali, batele marokola mobali, basenga. Soti Rwanda boyi ko negosie na batona ye, ndenge azoko egrese bango pe ba agrese ye lokola zosa. Soki te bitumba wana kuna bakongwende bazo favoriser yango. Parce que bazo la décision wana nde nakoro banali kambo oyo. Est-ce que soki na continuer na ba préparer oyo ba négociation oyo ezosala na Nairobi na ndenge M23 ekoti après ba inciter Félix akota na East Africa Community na sima nango ebandeka ka réunion ka ya ko solution o bazosenga ye a négocier. Et puis la négociation ezo banda le lendemain. Réunion salami le 21 le 22 la négociation et banda. Sans préparation, ba rebeli baza préparer te et après la négociation tant que banda qui ba rebeli oyo ba se présenter na Nairobi eza ba rebeli créé par le Rwanda. À savoir ba oyo ba Kirwaneho nani mosusu ba M23 nani oyo baraya mutomboki. Donc tozomona ka ba rébellion au financé par le Rwanda, créé par le Rwanda, ni yango se présenter avant. Ba mosusu bazo se présenter parce que ba oyo ba komati bazalaki avisé, ba mosusu bazalaki koyeba te ba se préparer te. Et puis mosusu bazalaki invité te. Et ceux qui t'orandaki ba information ezolekana c'est que il y a une trentaine de groupes de rébellions qui sont à Nairobi et les autres ne sont pas invités et les autres n'ont pas eu le droit d'arriver là-bas parce qu'ils ne sont pas préparés, parce qu'il n'y a pas de logistique. C'est ça le problème, parce que on a mis le Congo devant un fait accompli. Parce que le East Africa Community composé par le Rwanda et l'Ouganda qui agresse le Congo va préparer en avant, après va avertir va tourner bango, après va se présenter dans la négociation va mosusu bazate. Mais si quoi soti va décision ezami va mosusu va comment quitter décision oye kozwa valeri ya nini nani moto akondima yango aroro ke esangisi ba beligera nyoso te wana ne tokomi tuna yango wana naza komona ke ba négociation oyo ba préparer oyo ezako ekozala na effet et coaboutir na rien parce que c'est une tricherie. Je peux dire que c'est une tricherie et pour fatiguer le pouvoir de Kinshasa et si ça capote, on va dire que Tshisekedi ne veut pas résoudre les problèmes des rebelles. Après, on va donner le réseau de M23 de continuer sa guerre.
C'est ça que ça signifie. Yango wana nazo interpellé ba Congolais awa bazara miso makasi pe batali likambo oyo parce que président Félix Tshisekedi na yebi te ndenge azo diriger ba pensée na yebi ba o bazo pesa conseil te mais na peuple congolais batala président na bango balo ba président na bango asala attention na likambo ya intégrité territoriale parce que tango ye akopesa lero soki ba négociation est ratée et après si réseau ya M23 pour na continuer bitumba parce que ko prétendre que ba négociation est simbité et ndenge boyoka time mutango bazalaki na kati ya négociation M23 et continuer bitumba alors que bayoka na tike ya un cessez-le-feu et il a fallu qu'on a fait sortir le représentant de M23 Sultan Makenga disant qu'il représente l'État d'Ouganda et qui n'a pas respecté le cessez-le-feu. Bato ya mboka bana mboka ya Congo bolanda likambo oyo et soki Sultan Makenga ye moto aza commandant ya M23 ba chasser ye na ba négociation et quelle solution et quel résultat et kozala na kati ya ba négociation oyo après soki Sultan Makenga va continuer guerre na ye et a kozala na réseau parce que ba boyi ye na ba négociation bozo mona te za motambo oyo ba nani ba pays oyo bazo tendre Tshisekedi et ça komona yango wana nde ba réaction nanga na kopesa na kanisi ba Congolais o bazoyoka bango pe bazomona makambo ndenge zo salama pe bayebi oyo akosala oyo nazo pesa ka eza conseil na kozwa décision na place na bango te. Merci. Merci beaucoup, cher Tarsis. Effectivement, vous ne parlez qu'à des frères et sœurs. Hein. Vous avez le droit, tout à fait, en tant que Rwandais et voisin du Congo, en tant que quelqu'un qui connaît le problème, vous avez le droit, non pas de prendre position à la place des Congolais, non, parce que vous n'avez pas la possibilité ni le droit de le faire. Mais vous pouvez vous poser des questions. Est-ce que la solution actuelle, soi-disant diplomatique, est-ce qu'elle va suffire dans un pays où l'armée est quasiment désorientée? Est-ce que la solution n'est peut-être pas le renforcement de l'armée dans la zone occupée par les forces étrangères pour les bouter dehors et puis peut-être négocier? Parce que si les Rwandais, le Kolayo Tarsis, si les gens disent, mais pourquoi Rwanda ils ont négocié la FDLRT? C'est que vous pensez que c'est nécessaire. Donc, dans le même esprit, les gens du M23 ou des autres groupes peuvent dire aussi, ben, nous voulons négocier avec le gouvernement congolais. Mais alors, sortez, rentrez d'abord au Rwanda, d'où vous venez, rentrez en Ouganda, et on va peut-être négocier dans des conditions qui permettent au gouvernement de s'organiser. Parce que là, ils ont agressé le Congo, définitivement. Et vous l'avez dit, les M23 et les autres groupes rebelles, vous avez cité le RL Tabara, vous avez cité les Twirwaneho et autres, il y a une bonne partie de militaires de Kagame dans ces mouvements rebelles. Donc, pour permettre de faire le tri, qu'ils rentrent d'abord d'où ils sont venus. Mais effectivement, ce n'est pas de l'ingérence que nous faisons, non, nous réfléchissons sur la situation dans cette région, qui est notre région. Là, il n'est pas question de Congolais père-mère ou de Rwandais père-mère. Non, c'est juste des intellectuels, c'est des analystes qui réfléchissent à la situation. C'est pour vraiment que les Congolais comprennent dans quel contexte et dans quel esprit nous organisons un tel débat. Et merci beaucoup à Tarsis Mnyahindi de nous avoir introduit dans le sujet. Peut-être qu'on pourra en arrêter là ce soir, hein, mais il faudra, au fil du temps, au fur et à mesure que les négociations ou les pourparlers de Nairobi progressent, eh bien, on y reviendra, on fera nos analyses, on donnera notre pensée, on ne fera jamais d'ingérence dans les affaires congolaises. Puisque le Rwanda est impliqué, nous avons aussi le droit de critiquer l'action de notre pays, de notre gouvernement.
avec lequel nous ne sommes pas d'accord. Il faut que les Congolais baillent une fois pour toutes que Kagame, dans cette affaire-là, il ne représente pas le peuple rwandais. Il faut que les Congolais baillent. Tous les Rwandais ne soutiennent pas Kagame dans les guerres qu'il engage contre la RDC. Au contraire, nous voulons même dire à nos frères congolais que le moment venu, comme dans le passé, s'il y a vraiment une guerre ouverte entre un régime de terreur qui massacre les populations congolaises, qui massacre les populations rwandaises, burundaises et autres, si jamais il y avait une confrontation ouverte, certains Rwandais, beaucoup de Rwandais pourraient prendre parti pour la défense de ceux qui souffrent de ces massacres de la part de Paul Kagame. C'est-à-dire se mettre avec les autres patriotes congolais pour chasser Paul Kagame une fois pour toutes de notre région. Je vais demander à Tarsis Munyankindi peut-être de conclure, de ne pas tout donner aujourd'hui. On reviendra sur le sujet des pourparlers de Nairobi. Vous avez remarqué que Nairobi, c'est aussi là, en 2009, que précisément le M23 a pris le nom. C'est important de faire le lien entre 2009, M23 à Nairobi, et aujourd'hui, M23 à Nairobi avec tous ces groupes rebelles. Tarsis Munyankindi, vous pouvez conclure notre échange d'aujourd'hui, notre émission, et puis on y reviendra dans d'autres parties ultérieurement. Merci pour la parole. Pour conclure, nakoki kozongera oyo butiko loba oyo agression oyo Rwanda ezosala kuna na ya RDC barwande nyonso baza na nsima nango te biso mpe toza victime nango ndenge nalobaki na bino ke tokimaki na esika wana boyebi ke toza na population na biso kuna oyo etikali kuna eza barefugie tango arme ya Kagame oyo ezozaka kuna eyaka koboma barefugie na biso soki toza contre eza mpona wana parceke bafamille na biso bazoperire kuna mpe bana na biso oyo bazotinda kobunda bazokufa kuna bazoyaka Kagame moto atindaka bango eza gouvernement ya Rwanda etindaka bango te bomoni tango agression esalamaka il n'y a pas une réunion gouvernementale ou parlementaire pour donner l'accord à l'armée rwandaise de venir attaquer le Congo. C'est-à-dire, eza lokola ba mercenaires bazomema, mais oyo bazokufa kuna eza ba famille na biso et puis toza na intérêt te po to perdre bana na biso kuna ba parents na biso kuna bandeko na biso kuna. Yango wana toza ko dénoncer agression wana yango wana toza ko ruba toza ko contribuer na nzela ya kopesa solution na likambo wana. Omosusu na kotiko concret na koloba seke na ba decision oyo ezwamaki na kati ya réunion oyo ya EAC ya East Africa Community boyokaki ke balobi tango ba directive oyo epesemela tina ba groupes armés oyo ba groupes armés étrangères esimbamite ekosenga batia armée coaliser ya ba pays oyo ya East Africa pona koyaka kosilisa likambo oyo nazobanga eke na tango oyo ndenge na kutiko bana bino soki ba négociation raté na ndenge bandi elingi korobake ba envisager solution ya mibare oyo balobi ya kotia armée coaliser ya ba mboka wana pona koyaka kosilisa likambo eza danger mosusu oyo nakola kisaba Congolais bamonake soti Rwanda Uganda eza ko soutenir ba rebellion kuna pe ekoyaka ko intervenir pona ko démanteler ba rebellion soki bazomona te eza motambo po bayaka ko kotisa ba militaire na bango lisusu pe bayaka ko renforcer encore ba rebellion na bango ngana zomona te intérêt ya ba Congolais kozana na kati te naza komona intérêt ba Congolais bazana na kati te parce que toujours agresseur akoyaka pona na ko éteindre rofe alors que moto armé rofe na yebite soki bazotala soki solution ekozwa manandenge wana et puis nazo avertir bango soki likambo wana bandimi yango bandimika force wana ezala ndenge esalamaki na ba aneo eleki
na bamoma oyo eleki esalamaki ke l'armée rwandaise esangani na armée congolaise mpo na kodemantre barebele bayebi oyo ebotamaki na kati soki bandimi yango lisusu bayebi bato bakufaki bayebi 12 millions oyo bazodeklare euti kokufa ya population kuna soki babengi bango lisusu oyo bakosala bango moko bayebi yango wana naza koavertir bango avant makambo ezala bazwa solution mieux vaut prévenir que guérir nakanisi bayebi yango wana nde nako conclure sino na tondi yo na ndenge ya minga na plateau na yo tosuki wana soki soki likambo mosusu emonani tokoki kokoze na likolo na yango mpe tozwa nani ndenge ya koeklere opinion publique na oyo bakoki kosala mpo kimia ezonga na bamboka na biso ezonga na Afrique de Grand Lac. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Tarsis, pour votre exposé qui est vraiment en lingala en plus, où nous nous adressons à nos frères congolais, à nos sœurs congolaises, pour qu'ils sentent et qu'ils entendent la parole de Rwandais lorsqu'ils parlent de la RDC. Avant de terminer, je vais repasser la déclaration de M. Jules Alingate pour que éventuellement le président Félix Tshisekedi pense à une initiative qui pourrait faire prendre connaissance, ou plutôt conscience, à la classe dirigeante congolaise. Des personnes comme ce monsieur devraient être envoyées en stage pratique pour qu'ils sachent ce que c'est que la guerre. Une partie de l'administration congolaise pourrait être transplantée pendant 6 mois à l'est de la RDC pour qu'ils sachent ce que veut dire le mot guerre, ce que veut dire le mot souffrance des populations, ce que veut dire le mot agression extérieure, pour qu'ils ne continuent plus à se réfugier devant leur écran de télévision, à dire oui, il n'y a pas de guerre. Non, 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 nous entendons ça comme tout le monde. À la télévision, nous voyons des images, mais en fait, ce n'est pas la guerre. Tous ces gens qui meurent, c'est du cinéma. Je vais vous faire écouter une dernière fois la déclaration de ce monsieur. Et effectivement, je lance cette idée. C'est une sorte d'humour, hein, mais ça peut être sérieux aussi. Pour que les gens de Kinshasa, de Lubumbashi, de l'Équateur et d'ailleurs sachent ce que c'est que la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et je profite de cet instant, Tarsis, pour vous dire vraiment une fois encore merci. Et vous donner rendez-vous pour une prochaine occasion. J'espère que nous ferons d'autres analyses sur les plateaux de la Voix des Grands Lacs à l'intention de tous les lingalophones. Je m'excuse, moi personnellement, ça fait plus de 40 ans que je n'ai pas parlé lingala, donc je ne m'aventurerai pas à faire un exposé en lingala. Je parle un frangala un peu vieillot, donc on procédera comme ça. Ngana kulubaka mo frangala yo kozongisa en lingala, aussi classique et aussi complet. Merci à tous nos auditeurs et merci pour votre fidélité, chers auditeurs. On finit donc par la déclaration de M. Alingate. Soyez rassurés. Be assured. Nous n'avons pas la guerre au Congo. We're not during the war in the Congo. Nous voyons la guerre à la télévision. We watch war on TV. Nous sommes à Lubumbashi, à Kinshasa, à Mbandaka, dans les grandes villes. Nous n'avions jamais vu la guerre au Congo. You can be at Lubumbashi in Kinshasa or any big cities in the Congo and we've never seen war. Donc c'est une situation à plus de 2000 km des institutions. So it's a situation that is happening really far from all the big Dans des institutions. zones isolées. In some isolated zones Qui sont riches en minerais en or. that are really rich in gold. Et qu'il y a des groupes terroristes, des groupes armés qui opèrent pour exploiter illégalement les minerais. And we have some terrorists always there trying to steal and work on the illegally. Et actuellement, And right now, le président de la République, the president of the le country gouvernement de la République and all his teams se sont investis depuis plusieurs années, depuis plus de 3 ans, fortement are really invested
since about 3 years pour réduire cette situation d'insécurité. to work and stop that unsafety. Et nous réalisons des progrès énormes. And so far, we've seen the fruit of all the works. Même ceux qui vivent à Goma, Even the people living in Goma, à près de 600 km de là où il y a l'insécurité, in about 600 kilometers from where ils the sont war en is, totale sécurité. they're really in safety and peace. Je voudrais donc que vous puissiez comprendre I would like you guys to understand qu'il fait safe de venir investir au Congo. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'insécurité. that I can tell you today, it is safe to come and invest in the Congo. There's no war and there is no insecurity. Deuxième élément. Voilà, donc vous avez bien écouté un Congolais, un responsable congolais, quelqu'un qu'on envoie à Washington pour essayer de contacter les investisseurs. Donc, c'est une personnalité quand même qui a de l'importance dans ce pays. J'ai proposé, si le président Félix Tshisekedi et les autres responsables de la République démocratique du Congo m'entendent, qu'on envoie M. Alingete et ses camarades qui ne connaissent pas la guerre, qui ne voient ça qu'à la télévision, qui les envoient en stage à Goma, à Bukavu, à Uvira et en Ituri. Comme ça, ils prendront plus conscience des dangers qui guettent la République démocratique du Congo. Et c'est sur cela que je termine cette émission. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Au revoir et à bientôt. Au revoir.